Moi, là, le 4e jour. Bayiba ke mutu. Na kipa ba mama o basali saka bana mitu. Bayebi singa po mwana oto simba il faut tata na ye azala. Mwana mission. Biso makamso esenga ka foza na mwasi moboye ane étoile. Oyo apule oyo yona ye epesa. Avanda kinena ndaku nanga. Mena mona ke makambu na ngana oya ye ekokode te ekende mote. Ma fille, moi, bella. Moi, qui m'ont fait hôpital, votre qui. Papa. Te makambu nanga eza clair banzela nanga eza pole na okende dans la c'est trouver makambu nanga. Maso star fanzaka toujours na za calme. Na sa makambu nanga esimba. Kovanda nga na ye makambu nanga lo simba te. Kiti pa bino mopi mino biloko olio na obenga okete yaka oza su camarade nanga to koma mwana mama na sikona sayo ni ozo memanga awa kiti oza muta makasi boy poani ke bota ni bola nyo non parce que yo ngana sailo kiti bota nyango. Oh mon Dieu, ma femme me dit il y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire avec ces grands embouteillages? Partout il y a des eaux de marais. Bon sang. Petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui, mon grand frère. Vous ne connaissez pas. Chez Bissou Wendy, un grand marché qui vous rapproche. Composez le plus 243 89 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh! Merci chez Bissou Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poissons salés et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissou Wendy, un grand marché proche de chez nous. Voilà, Chérico spécial, les âmes moment pour enseignement, il y a prière, moi au présence de Zambé et Zarazuma Kassé pour la famille. Il y a notre invité au Yaka du 24 novembre, dimanche, jusqu'au 22 décembre, dimanche également. Premier dimanche, on a 24 novembre, et ça, à 15h de Tobani. Et le reste à jour, dans la semaine, 17h à 19h30. Le dimanche à 4h, ils ont 8h30 jusqu'à 12h30. Mais dimanche à Souka le 22 décembre, et vous allez clôture à 15h. Thème en ces temps de la fin, soyez puissants en parole et en œuvre. Yaka Bineme na Libota Mobimba, na Beni Baboro, numéro 6 bis, na Yolo 6, na commune Kala. Et si ka Kobombate, Bien-aimé Yaka, Nzambe la biso Jésus-Christ, à Kosa de la Yo Pelibota na Mobimba. Boya et Beni. Enlève biso les bébés, Sakana ba de monte. Zambalo la papa, Sakana ba de monte. Enlève biso les bébés, Sakana ba de monte. Biso wasala bika. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Shalom, libota ba na nzambe, to biso na mbote biska bozali na ba ndaku na bino, na ba télévision, na ba iPad, na ba téléphone. Merci na bandeko nyonso ba ko partager ba émission na biso ba pe ko beta lisolo. Il y a émission à Bravo Jésus, en tout cas nzamba lola zanga te ko pambola bino. Merci en tout cas, boza t'aimer belé. Na souhaité déjà ba meilleur V parce que déjà to compte déjà na moi et Kalaming teza déjà ko annoncer ezali ba moi oyo eza ba fête ya ba Noël ainsi que na ba nouvelle an. En tout cas nzamba lola apambola bandeko nyonso et puis nzambe merci beaucoup pour na pema na bomo eko bani na biso du 1er janvier kino ko kota na mois de décembre za chose mo facilité za na
bato belé ba kufi mais Yesu Masia au bateli biso. Merci encore une fois na présent Chiki Mukadi maman Didi Mukadi ainsi que na notre DT encore une fois Denis Monsolo ainsi que na notre cordon na Kombo Eliash na bato nyonso oyo bayebaka kosunga biso ainsi que tobosa inter encore une fois Thomas Fabien en tout cas nzamba mona papa mbola yo vraiment ebelé ya koleka. Merci na ba membre nyonso a soutien bravo Jésus. Merci boza tellement belé makasi na ebité. Merci encore une fois na ba sacrificateur o ba konuzaka ba prière na biso ya ba soutien bravo Jésus nzamba pa mbola tout le monde bato nyonso wana et je crois qu'il y a bientôt là il y a anniversaire ya mbotama ya mama président tout la mita zo botama na comme maman Gisèle Kabessa ezali mois na bino de mois de décembre to souhaiter déjà bino déjà joyeux anniversaire bien avant vu que date on a kokité tozala ndeko moko ya mwasi o tozana ana kati ya notre chaîne de tolobaka chaque fois que na bravo Jésus tozanga ba problème te ba problème ya kana pour que to meka veko pe ko apporter bango ezali lokola solution de comment tozana a directement toke kopesa e mbote mama Mbote papa. Oui boni. Kela ngola nzambe. Kela ngola nzambe. Na kuto bandite mama miso andi kobima. Mama. Comment nani? Ketia. Ah mama Ketia. Ok, d'accord, ma Ketia. To prier na va to yoka alors. To sambeli Zama koki na nyoso to pesio merci to tiki moment on a saloboko na yo tendre père to tiki déroulement notre entretien avec notre sœur Ketia entre sainte main que nzambe yondo conduire biso dans le nom de Jésus-Christ par la foi j'ai ainsi prié amen. Ok, mama Ketia tozo ka. Merci nalanda bino namona bosunga bato yango nga pe na ye awa po bosunga ngai nana problème papa mwana ngai akoba mobali na nga ozala na ye abima pepa na biso tina boti tova na ndako moko mais kovanda tovandaka bakamarade na ye bazoyebisanga baninga meme yaka mpe baoyebisanga o mobali no Baudric abimaka na camarade na biso moko ninga na nga mpe esu komboni Ketia. Oh, donc c'est-à-dire le portugais chara la portugais ba chara de bandoi nabeta na nango bakara mona ya makambo lokuta Baudric akosa bonte Ketia mpe aosala bongo te tozovandaka baoyo opesanga kaka rapport bazoloba kaka baolobaka ti miko mosusu nde eza mpe mosusu na bimi na beti na mona tour na famille na biso oya bomona naokuta na ye nakuti biloko ya ndako moko eyebimaka ko mosusu na tuna Baudric biloko ya ndako nde nini ebimaka mpo nga naza mwasi na ndako yo oza mobali yo bima oke mosala me nga nde nakendaki mwa 3 jours epa na biso na ye biloko ya ndako eza te Baudric nayebi te leki nango mpe chaque fois bakamarade na ye baoyo oyebisanga akoma badistance vers ngai nde ndako eza ngo ebandela vie nde nayeki epa na ye ta bayeki otika ngai mwa 4 kit ya plastique mwa mousse mwa télévision siko bilamba na ye nde soka na tuni ye tokendaki esika nakendaki maki kuna mpo aza musicien. Ok. Oui, aza musicien nabosanaki yango kuna chaque fois yo bosanaka bilamba Baudric mpo nabosanaki mkono okenozwa Baudric moti ti nga nakanisa afutaka ndako nzoka Baudric afutaka na ye ndako te Baudric asalela na ye mbongo ya garanti ti mbongo ya garanti nyonso esilaki nde ayaki kosala bimisi biloko nyonso ayebisi mpe malupango na biso ta na ye wana malupango bayebandi koloba na nga bayebisi nga po ezanga ozwaka courage oza mwasi zongi epa na bino oza mpe mwana moke nde nayeki epa na biso nazongi kuna nayebisi bapara na nga nayebisi bango zongi kovanda navandaka Baudric abanda na ye kokipe ya moko me kobenga aotinda mbongo ya mwana tinda mbongo ya mwana titamo akati atinda lisu mbongo ya mwana te akipaka nga te ni eloko te tovanda kaka epa na biso mpe baoyedenga baosungaka na mwa mike baoyedengai
na yo kenga bite Bodrick ana famille na kena na famille na bango na yebisa bango makambo o mwana bango osala na yo kena famille ya Bodrick na yebisi bango otala boye Bodrick to bande tozalaki kuna Bodrick bande kofuta mbongo ndako te asaleli garantie nyonso Bodrick abima kuta yebisanga mpe eloko te nazongi epa na biso Bodrick akipa mwana te famille na bango bandimila ye ngai te famille na bango bandimila anga ta mokie te baboyi babinga nde naza mwasi mabe nga na otambusa mwana bango sango nazopanza ye sango na ndenge mabe parci parla ngabi papa mama eske ngai vraiment nde boyebeli nga Ketia nga na kopanza Bodrick oyo nayebi aza mobali na nga papa mwana nga sango na ndenge mwa mabe baboyi akoyoka nga ti nde na ye nalandaka bino natali ngabi nalandaka bravo Jésus nakende mpe nasala nini napose ka na nga kuna mobali ozalaki na ye ovivre na ye boza ndako moko me ake kolinga camarade oyo ya ngai camarade na ngai mpe tosolola na biso bie tobande kosola na telefone ti moko mosusu na ye natuni ye Ketia ta nayoki boyeboye balobi yo okoma kobima na Bodrick Ketia asilikela ngai asilikela nga makasi bandana mpe azwa nimero na ngai nayebi te so akoti sango na liste noire mpo naza so na obenga elekaka te nini te eloko te yango nayebi osunga ngai. Ok, moi Ketia, il y a des questions nana mekape otuna yo malgré oza na pasi biso toyokaka moto moko te toyokaka mpe bitoya moto mosusu. Problème oyo eli eza problème ye azobima na camarade na yo to oza besoin bozongana na ye parce que yo ozongi mpa na bino autiliza mbongo ya garantie esili et puis esi mma lopango ye ozonga au juste problème oyo eli eza problème eza ya nini nde to anango besoin toyeba problème ememeli nga papa eza mpona mwana sali nini mwana lelo 4e jour bayibaki ye motu naki mpa bamama oyo basalisaka bana mitu bayebisi nga mpo mwana oyo tosimba ye ifo tata na ye azala awa nabengi Bodrick aoyamba te nazongi lisusu epa bamama ana po papa na ye azala na problème nini babi il faut kaka papa na ye azala po papa na ye ayebi likambo mpona mwana mpona motu ya mwana ngamona te ngabi mobali na ngai nayebi na makambo ya kisi te nayebi na eloko moko te sikoyo bino bolingi mobali na ngai azala awa mpona nini wana na posa bosunga memi nga moko nde omona nga papa nde omona nga naza boye nazobela naza maladi nana baproblème c'est baproblème camarade na ngai Ketia eza vraiment vrai bobima na Bodrick mobali oyo ya ngai c'est-à-dire baka oyo oza nango so totona nango malamu oye na deka problème kana oye nango awa ke mwana na yo bayibi motu ça fait 4 jours ok po mama wana basalisaka babiki ava basima mwana faux papa ya mwana azani azala omeki kozonga obengi Bodrick telefone esone aoyamba te omeki kozongela bamama otuni bango azoyamba te omeki kozongela bamama po siple basima mwana babi non ka oyo ya moto ya mwana tata na ya yebi wana premier point. Deuxième point ndenge santé no eza boye likambo oyo akamana no Ketia eza vrai ke bazobima na nani na mobali na yo wana selo mwa mobali na yo ponga na ko ba pe tata mwana bo iloko bi mobali toko kosala confusion te le premier oza nango yango wana donc ce qu'on a besoin ya Bodrick oza na besoin ya Ketia nana beza Bodrick yenda ya na pona mwana d'abord bon biso pe to luka moyen opesa so numéro ya Ketia to mega pe to lende ya Ketia pourquoi azobima na mobali na yo to milango. Ok, merci bande obalandi. Je crois to landi notre sœur Ketia nenga zali kolela likolo ya santé ya mwana na ye et puis ndenge batamukili balobaka ki soit disant ba bete so mosinzo to lobaka bongo
tolobaka bongo epai ya camarade na ye pire camarade babenga baintime babenga bacopine bamakopa lelo oyo ameki kodetourne mobali ya moninga tala lelo ndeko mwasi ndenge akonyokama mwana motu bayibi eso ye motu nayebaka te ezaki ndoki na mboka oyo to ndenge nini koyiba mwana motu nayebi te sa nayebi te mwana ya yo tokoyiba ye motu na ndenge puis et place baki kosalisa babiki tata ya mwana yebi ça c'est quel genre à papa mwana yeba problème à mwana oyo moka boti bon dans la sport publicitaire ya orphelinat Bravo Jésus na nsima nango toza na deux numéros ya keti ya wana si est-ce que réellement ya solo bana mobali na ye et puis de deux tobenga mobali na ye est-ce que réellement ya solo ye naza promoteur koyiba mutu ya moyiba mutu yango mwana yibi asa nango nini afete bona ne to na wali to yebite ton la sport publicité na nsima nango nde tokoyeba merci beaucoup. Bolingo eleki nyonso tosala juste ya bolingo mpona baorphelin na yango orphelinat Bravo Jésus a organisé bongo liesa orphelin na $20. Shalom shalom peuple de Dieu opération Sunga orphelin alia alata PHPLA la fin de l'année ndeko nyonso tu ya motema malamu oyo apesa motema na ye na evre ya kokanisa bana bitike esike bazeli mpe bavieillard ngonga yango oyo ebeti kola liloba nzambe ezotalisa biso na mokanda ya Jacques chapitre 1er verset 27 et le religion pure sans tache devant notre Père Dieu tout-puissant eza koconsister kozwa soin ya baorphelin ainsi que baveuve. Équipe ya Bravo Jésus et kosala ba descente na plus de 10 orphelinats pour na koliesa ba orphelin. Okoki kosala juste ya bolingo na ba plateforme na biso ya paiement mobile neti Orange Money, M-Pesa, Airtel Money, PayPal. Tozwami bongo na commune ya Matete, quartier Viaza, numéro 27A. Pour tout contact, plus 243 89 18 89 886. Nzambe alola akozanga te kopambola yo pona motema malamu wana pesa yo. Ok, merci Bano Balandi. Toti kolanda sport publicité orphelinat Bravo Jésus. Tolobaki na biso ki orphelinat Bravo Jésus bazui initiative ya kokitana plus ou moins 10 orphelinat pona kopesa bango babiloko ya koliana komela na bana, c'est-à-dire esalami ka pa na biso moko orphelinat Bravo Jésus ya kotala pe d'autres orphelinats o bazala ba moyen te pour bana bango ba fêter Noël ainsi que na Nouvel An. En tout cas, ba numéro ezawana tinda mbongo na yo en tout cas ikokoma na maboko ya malamu et puis tokoyeba ne ko sa pona kokita na 10 o ezali orphelinat. En tout cas, tu peux se bandeko. Nyonso ko sala ngonza malalo awozanga te ko pambola yo. Mama Jolie Kondila o sala ngonza awozanga te ko pambola yo. Merci beaucoup. Mama Ketia. Oh, pangosa ma misu. Na voka ma misu te. Na ko kapela ma misu te. Ponga mona kola na ma misu. Na ko kapela ma misu. Papa pasi. Oui. Pasi koka. Mère mina ngai. Moi sont malade papa. Non non non. Mama Ketia. Maketia. Problème nyonso yaka izala na solution nango. Yana songa ko ka ma misu te, ngala kola na ma misu. Ko mtalela te. Toza solution na, OK? To me ko benga monsieur Baudry qui to joué été, mais to bengi camarade na yo. Yo lobi ke ya magana ambal na yo. Est-ce que c'est vrai? Mais c'est solo. Betelo li solo pas mututé. To baliba kabola bino na camarade te. Papa, ngala tuna ye. Awangani. Papa ko wangana na actuel numéro na nga liste noire numéro neta no bengele kali soute. Ah bon? OK, d'accord. Merci beaucoup. Beaucoup de biso ndeko Ketia. Ndoi na ye, ne balobaka Shara na ye, ndoi na ye, mais Ketia ndeko Ketia est-ce que réellement solo abeti muninga nde babeta ka chita sima mkonkoso mobile na ye. Pourquoi
mibali bazebele poni kwa envier kaka mobali ya moninga oyo babanina ndeko oyo lelo oyo ndeko pasi santé za malamu te mwana pe malamu te vraiment ya kitoko te propre te en tout cas ça passe pourquoi kwa envier mobali ya moninga lelo moninga zo souffrir mwana maladi ye moko maladi et puis oza soki kombo moko na ye mokili na ebite za mabe beaucoup de biso ndoi na ye soki chara na ye soki ketia oyo soi-disant balobi ke ya beti soki sita sima moko tumbe oh ok na on a cité yo oh ketia ya boni bien bonjour vous allez bien ketia problème oyebi problème naza nango ketia bon problème yango oza nango ememi biso na ndini mpo nazobenga o ketia combien de peine nga nabengi ozwa nimero nango tia na liste osela ngani eza yo moko te bato ebele la plupart bacamarade nanga misu baobenga bazwanga te ketia tikokosa so na koso nazwa nini meme epa na bino na ye koluka ozala so epa ya bino na mokolo nakofanda pa biso ta bon papa tomonani merci non mama ketia comment nga na bengi yo na pêche mbote mambani ba mais quand même oyebi non oui na yebi camarade nanga ils sont en place kasofana maman pardon vraiment oza koakizanga na miso bato apesi bacaméra ebele boye non te komiselo wana na fana na mama te papa boye eza buzoba te ngesa busanga na problème nini est-ce que nanga se buso problème nini te papa ko likamanga ta likamanga ko benga awa ta likamuni ni kasi likamuni ya bien ta so benga azozwanga te bien sûr mais oyebi pa na biso oyebi place tout yo ozwanga mais yo ko benga na plateau boye pardon mama Ketia après pardon je n'ai place kata ofanda pardon vraiment pardon mama Ketia boye za kitoko te sepeli singa ta babenga mutu boye ta mama Ketia boni bien papa oye osili makasi boye problème papa onde ba chiombeli oui eza le quoi poignarder nga oui na ndeni mais yo zo lukanga obenga nga awata obenga nga apela na olela oyo leli singa Ketia na leli sio bona tanga tema Ketia yo mnando benga mwana mama na après ya Ketia ya Ketia pardon pesanga ita mnabi ke boza ba camarade boza kamele de Ketia mama Ketia papa yo na ye boza nde camarade oui ça fait combien de temps au bozo banda miki ça fait combien de temps au bozo benga na souté bozo kuta na souté ça eloni kompoke amitié on kata na kambala moko boy bon nga na ebité so eloni oui azo benga yo zo yo te akome pa na bino za te okoti echeli me on a liste no sabe na mero mususu yo yambi so ka mungo na okati eza problème nini écoute la perturbation en réseau bon et ça qui est important on est tout solo là maman mais auparavant vous avez boité ma femme on okutana bozo solo là bozo partager il on est arrivé maman comme femme d'affaires comme que de Chine Dubaï bombelier Pobino na Congo comment asomtanga voyage que poto mona mutinyo saba ali akabon na ipo sino so kindoki comme na visa ba mona logine na aéroport yepe logine o mona ni kuna na passeport na yo te papa ça encore ba réalité ka ya vie hein la réalité kabola me so tsulonga réalité on ndeni o c'est que yo na kamano bokabwa papa bon c'est important ngane tout ça c'est important oh c'est vrai oui ami na yo penza mona maman na yo intime mais qu'est-ce que ça problème nanga Kide mtu ana problème nanga Ketia nga na tuna bisola Bodrick Ouangana mais Ketia solo yo bima na Bodrick tilelo papa je m'excuse pardon mwana mama malade Ketia kuganga te kuganga makasi cause na yo Ketia à cause nanga oui nani yo mto pandi foyer nanga nga na pandi foyer na yo oui nga oui Ketia ukanganga otoni wana be preuve be preuve bele Bodrick owanga na kwani na wanga na nini wala preuve oyo tenga oyo munanga na mobile no tala mbasuka Ketia mno makasi no Ketia suki nini on vient nini na kati on vient nini Ketia bombengo nini onga zaki na okune pa Bodrick ona zaki na ngona nde ko zo o Ketia yo on yaki tala kolinga silika te ko komisa ne siko lingo komisa ngati
na regretter makasi yo mtoko osala ye. Omi mona nondo komi. Omi mwana maladi Oboto mwana ngamunganga. Te yebisanga mona maladi ngamunganga. Bon, merci beaucoup. Je vois la trine nomba eboso là. Maman Ketia. Awa na Ketia muke na Ketia munene. Na ye na bengi Ketia munene po so na bengi ba Ketia bionso botala. Po bionso mba pe bola mwino mais Ketia munene na Ketia muke. Maman Ketia munene. Oui. Makambo ndeko ya mwasi ndeko na yo Ketia zoloba. Est-ce que yo e bien ngote binomba ina bodri qui vraiment beaucoup bima. Yo e ba quand même bodri na sima ya Ketia muke non? Bien sûr papa. Yem ta présenter ki yo non? Oui oui. Siko elo ni ese ke yo na bodri ki boko mani mo stambali. Papa ngana bodri to tika kolingana ti. Ite tiko wangana papa so wangana kwa nini? Non tikela nga problème o to solo na ya Ketia. Papa ngana bodri to tika kolingana ti. Bozana e mo stambali te? Jamais. C'est vrai? Oui. Ah bon? On a des preuves. Non maman. Non. Donc Ketia na commission musika ko za des preuves te. Non. Papa non respecter yo po yo mto bengi. OK. Ya on a lobi boy. Maman. Yo ba relation misu fo kata. Boban yona ye je comme nanga bobana na bo mwana kama de bana bo mwana. O yo lo ko ben nanga mwana. Sko poni ubika nota bokomba mikolo do biki ba relation su fo kata. Papa. Bible yango moko loba nde zana loba yango moko liboko meme na mabe bakata. Sko mabe nini ya na mo po kata. Wala mi yebinga. Emi yebinga. Pona nini olobika ke no ba relation mususu il faut ko kata. Papa, Bible yango moko te lobi. Liboko meme na mabe bakata. Liboko ni sko na mabe. Oui, oza liboko mabe? Oui. Ketia. Oui. Ketia, yo epa na bino babenga na Ketia. Babenga no même plus de 6 fois. Ola le pa na biso. Aux églises. Ketia, ozanga bilamba kolata. Ngayo na osa bilamba. Ketia poko munene to nini nga na opesa yo. Ketia pa bino ba opimelo biloko olio na obenga o Ketia yaka. Oza su camarade na nga to koma mwana mama na. Siko na sa yo nini ozo memanga awa. Qu'est-ce que tu as makasi boy poani que bota ni bolang nyo non parce que yo lobi on a saila que to bota nyango Maman Ketia na lingo garder souffle na yo Maman Ketia papa tango yo zo loba ke na loboko ememo na mabekata na ebite bana bozala na mina yo bo mwana tango bokolinde yo remarquer que loboko comme mabe poani auparavant ekata na kite. Pourquoi bimisi terme wana naza besoin na yebango elo ni nango memi po bimisi eloko eloko esenga ndi pasi yango wana po yobiki aleka bana bana bo mwana na peso malobolo ba papa oui obiki nga bon vie réelle na nga yo yebango te na botati yaza mwana ezata musu bobima bo mama bonga bengi mwana olela ezonga nda mobali na ye to nanto so obetela nga liso mobali na yo bende ni nga bota te na mwana te yamanga ko sa relation bato ba bota te mtama beketia na sala relation bato ba bota te eloni esko lelo ponga na bota ngono lo babongo teketa onga na lokoti muta bengi ngeza yo te pardon batela mutepe teketa onga na lokoti ona façon no keto komi lelo o façon nga ni kelingai ozanani ketia papa nakokena ngati bon maman je crois lobe koki na kolinga to solana Maman Ketia papa bablo ba terme ozolo ba awa si réellement na mina yo da France dos commission ko misango ate papa ko misango ate nazoka bato ebele bayebisa nga na moba soi-disant camarade na yo azoke kopanza o basango par-ci par-là soi-disant na mobali ne Bodrik de un Bodrik ya mobali apede ta yango landaki ngana mwasi yango landaki mbisa landa skama echola oibango oui je te dis franchement si on go bani par là yobi ki bodi ya mobala apede te c'est-à-dire posa mwasi po ine sikoyo azo qualifier nga na bimaka na mobali na ye nana mobali te nana mibali nazoloba obima osana na mibali oui ok siko mama nani Maman Ketia papa na to meka pe osola parce que bolo ba boso na pe moi mingi jusque là bozo mema wala oye comme mba ya kizuwa ngaza besoin na tunoka ba question pour répondre oui question pour so ilelo likambo oyo ndekwazo lela lelo ekwele liyo
tout ça là, il change. Et au salon malam, tout ça mabe. Balobaka. Yo déjà moi si babali yo. Makambo libande équipé ote. Yo za motema munene. Ce que yo peso comme pour on zape motema munene to. Tinga lelo so ekomeli. Oui papa. O za motema munene. Moi si ne mutatonga ndako. Mama Ketia, kaninga na omone lobo. Ah, papa. Pe camarade na yo no ta manam bay na yo kaninga na omone lobo. Ah, mon fani ni. Papa. Oui. Bon, ndeti ngai, nzamba sali mobali moko te zaka Bodrick mibali ba ebele. Te na tuni boye, camarade na yo pena intime. Amuneko mana mobali na yo moko pena nda camarade na yo. Oyoki yango poza ba preuve mon tangible ba te. Ya na makambo yaka, ndeka na omone lobo. Bon, ce qui n'est supposons que nana be preuve au mayazolo ba kube okangi biso excusez-moi pour le terme. Que yo. Bon, ngande tinga. Excusez-moi pour le terme. Akangi bango afanka deli. Akangi bango soit dans endroit moko monique eza respectuer te. De na quoi agir. Au quoi agir beni. Les ont dit. Te nani au agir non de na besoin na ibani go agir. Na quoi agir tinga. Bon. Toyebelo ni sala mamukulongo. Toyeba on na lelo. Parce que comment juger nga? Te na mo jijote. Oui, comment juger nga? So on va que makambo oyo ya lobby eza malukuta. Oui, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Oui. OK, merci quoi c'est du mensonge. Biso to benga ba isinga Bodri sa komi ba benga na réception, asa déjà sa komi wana. Komi wana. Pourquoi ça so papa eloko mayo. Oluyo sangani ko mo boba. Futa malikolo te nyoso to se. Ngana futa no te. Futa mo ketia. Yoza ndoki. Bonjour. Bonjour. Papa Bodri, ça va? Oui, ça va. En tout cas. Papa Bodri. Na mekape ko na ko situé na bi otata batu mibale. Ngai na bengi yo awa. Naza d'abord mon sala nzambe. Na mo otala mingi ya makasi. Na habité entre les deux boy, entre deux kicho poni ko fanda wapi. So na yebe mo mo so za ana ngena yati. Pas de problème. Na ngena yati so yebe mo so za. Pas de problème, so commis déjà. Non 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 non. Ma bébé, moi bella. Moi qui moi mettre hôpital votre qui. Après qui pas ni oui, papa. Et non la salio. Salio qui t'a votre. Donc ta sima. Pendant qu'ils sont ma pendant qu'ils connaissent les passés. Ça va. Merci. Merci, maman. Merci. Je place sur Fanta. Merci. Merci, maman. Parlez sur Fanta. Papa Bodrick. Oui. C'est quoi toi, Mibali? Entre deux chaises, Oyo, au Fanda, ouais, puis on a Fanda. Pour faire la Fanda. Pour faire Fanda. Pourquoi? Comment on a séparé la Fanda? Non, yo répondre à pourquoi préfère Fanda. D'abord, on a aucun mabe. Si n'est pas qui tête, yoza awa, mais moi, on a un gars awa. Papa Bodrick. On peut pas dire la porte à coup d'un autre. On est moi na yo. Moi na yo Bodrick. Papa Bodrick. Oui, papa. S'il vous plaît, madame. Merci. S'il vous plaît. Pour les limingi koki. Papa Bodrick. Pourquoi tu as accepté à refaire awa qui refaire awa? Ok. Kokota na no no mabe pour na kutani na ye, il fallait pas. D'accord, on to sola biso, pour nous to sola. Mais tous les deux chaises on a dit pourquoi préférer Fanda awa que Fanda awa. Papa, place on vend équipe oté. Yo benga nini? Na la personne yebo benga nini po na zonza na kende. On poser nga ba question que pourquoi na préférer na vendre awa te kuna. Pas Bodrick, pourquoi ça on a kanda ba? Mais na monter na sepelite nga kokuta kecha ate, kokuta na ate. Okuta net sur application, c'est loyo. Naza suna tina omona ete, naza apela tina okuta na ete. Tina omona to tina okuta na ete. Papa loba o bengelinga awa na sima zela na kindi. Bon d'accord, toza mibali. Mama Ketia. Toko idenga yo ko fanda awa. Nandini. Oh, yo pesinga fa ko oponela maman place na vanda kuna. N'est-ce pas le téléma? Ça va. Comme il y a choix na yo, fais alors ton choix. Entre les deux chaises, on go fanda. Ok.
Je crois Batba on a biso, bon comprendre déjà. Mais pourquoi na sala ibongo? Tout ça sage, oui bon ça les cam. Papa Baudric. Bah il singa biso aux musiciens. Oui. Un musicien. OK. Obi okuta na été zapo na nini? Elo ni le pousso ba ko yo okuta na été. Oui. Il y a ça les passé. Aza les passé. Ah les passé à finanga. Donc maman nanga. Maman dit pourquoi ni ngokuta na esouté. Pe esenga sko bien te. Bo benginga anzuka bo benginga pongana ye tala so na posa to zongu sabolingo esimba te okia. Otoki mwana yo. Na baka mwana o Baudric. Na nga pesu na posa bolingo na teme mwana o Baudric. Papa Baudric. Aza les passé mais les présents za mwana obino oboti. Ce mwana zala quitté à cause les passé à tout et pour tout. Les passés za mais les présents za mwana obino oboti. Dangi mama toyo kayo lobi oloba mingi. Mutu a se justifier mingi c'est que ayebi likambalite bat musuba yeba problème au mutu aye nango. Totika pena na loba. Kwa za mutu. Oui, aza les passés non mais les présents za mwana. Et l'on est salé qui est pour que ulinga binomba yona les passés beaucoup tenté mais les passés mais beaucoup tant ce qu'on a présent. Oui, OK. Poni na obenga les passés. Na vie mwana mission. Biso makamso esenga ka foza na mwasi moboye ane étoile. Oyo apule oyo yona ye epesa. Navanda kinena ndaku nanga. Mais na mona ke makambo na ngana oyo ye ekokode te ekende mote. Yango monike lukena zana musika azana musika nanga. Biso to mwasi moboye ane étoile ala mpifo. Epesa ngape makambo nanga nzela. Est-ce que ndenga na zabo songa za kina ye? Nga za fiko nga na zana ngolelo. Vini ozana voiture? Bon. Ozana lupango? Papa, nana voiture te, mais na vivre bien par rapport à ndena zala kina ye. Pe makambo nanga eza clair banzela nanga eza pole na okende dans na se trouver na makambo nanga. Mazo star fanzaka toujours na zala calme. Na sa makambo nanga esimba. Ko vanda nga na ye makambo nanga lo simba te. Yango na préféré kina za supembe, ata supembe na ngati. D'accord, cause pembe na pepe na ote là on a dit qu'on vient pas mais maintenant problème à moi. Bon, est-ce que tu tiens les passés, tu tiens les présents dans les futurs. Attends qu'on aide moi na. Pourquoi ça la moté? Bon, ce que moi ko aide moi na ko benga nga awate? Abengo combien de fois vous avez téléphone? Ayebi famille nga. Auti na famille na yo ba big ba famille na yo ba juger ba big azama be. Mais pourtant attends busanga songo mabe. Apani yo opoto utali réputation na ngobe sa réputation na ngai. Hein pecha? On tali réputation na ngai. Tala. Moni salité sur quand même lamba. Savon longola mais réputation mutu. Ba somba ngote. Eza mbala no asuka. Panzanga sangondongo panza. Yoka Sony Baudric. Bon, papa nga ko kenanga. Non, oh maman. To si sinon te, yo zo kenemba mbwende nini. Po eza makambo libala na bango mibale ya mwana. OK. Papa Baudric. Oui papa. Conseil mon na opesa yo. Omoni soyo kobwaka likolo. Kebe ko zongela yo moko. To ana terme mo balobaka na pa na biso bakase nyama oyo abomaka lideso afana na kati ya lideso. Omoni kolela mwana mwaso ma miso zobima soka za innocente. Teba ke nzamba ayebaka ko défendre ba innocent. Dieu est juste. Makosa mise Dieu est juste. Il kamo eleki awawa ilo za yo choqué pe makasi ezali kamoko la fille bozane pepe parce que na moi maman oponi ofanda kuna. Je crois bon bale biki baza ba camarade to basaye ba camarade c'est loyo bazalaki ba camarade to ba camarade c'est loyo. Bazalaki ba camarade peut-être non lo babon. Nande nini? Ton on biki bazalaki ba camarade. Parce que na chemin na ngana chanzaki. Hein? Yebango lelo. Basangolo ke panzanga yebango lelo. Camarade no ketia oyo. Nda remplacer comme moi si na ngai.
Oh, c'est vrai. Oui. Papa. Ketia, wangalaki awa. Ketia, na bengo na tuno wangana. Ah, be keto wangana. Ngande mtu nalinga Ketia. Ketia misiko. Ngande mtu nalinga ye. Ketia kono koza ndoki pila nivo Ketia. Ngande na Ketia nyoso ngana sala mama kukizete. Ngande mtu nalinga ye. Ngande mtu naloba na jete parce que na mona za moi ça vina. Je peux que Zela. Pabuki yo. Futa bino mi pale. L'introduction na ngai. Okandi na lobaki. No. Mama na ati. Tama na futa bino mi pale. Pose. Yango moya na kokipe mwana yo. Futa abotama akufa. Bongo bolingo ko simbite bokabone ça normal ça fina yo. Frère Brodrick. Papa. Et là, comment ozoloba a epa na ngese ngai sondi pe senga passe. Zolo kola ndeko ya moi ça ndeko na yo moi c'est basali loko wana na habité o reproduit obeta maboko attaque grand frère. Tous en bato hein, tout le monde esprit ya bonyama tous en bato. Tango ozo pe courage on a misho bato boya ko faire ko emilie mama ya mwana na yo oya zolo kane fils que yo ozo charge ya mwana yo mais aux yeux audace ya koloba ke yo na Ketia wa camarade na ye pour moi c'est namba na mama Ketia papa na mutali bosota mais papa bon metam bola na profit Brodrick Zela tala na bien Ketia est-ce que makambo yo lingo sala na zani na Zela l'introduction na ngai kana mbangano non mama Ketia mais ya Ketia l'introduction na ngai ngai poza su mwana taza mwana mwana mayibye mutu na kenga mama mo basalisaka Brodrick mabipo mwana na basimba eza pona yo obuzala wana Brodrick sike bilika na nzota mwana nga Brodrick n'importe quoi non boité comment que t'es Ketia papa non papa non boité ah maman yo la famille là ngate libota mama bino mono kwa kene mpese njoto mabana mtuchi na makulu ozali bango te ya poti ngo ali otikele mwana yukide ngai ndokelele mwana ngai mais non fini c'était ton Brodrick frère Brodrick mon frère ndeko na ngai mobali ndeko mobali zone place en fan frère Brodrick ah Fabrice mon frère n'habite so envie Brodrick na nini on étoile merci papa tu feras faire l'ibali na pas l'ondeni papa ta fille na ngai likolo na yo tu peux sa fille na pas mona n'importe quoi Brodrick ndi mignon toi na mère nabi ke no misebo bara trop maman Ketia papa omoni makambo nyonso ezoleka awa yoka bible nde elobi nenga verset na makasi mawana mutu oyo kozala libaku mpona bato makila ya Brodrick eza awa qu'il plaît qu'il neige oui lelo koko osepela mais il y a des langages au Brodrick oyo alobaki po ya ndima mpe azwa zemi na ye mais lelo mwana onyo koma bikebe problème à mwana ne faut tata na yazala ole to luka solution ya koluka to yeba qu'est-ce qui est juste pour na mwana mais bino bozo tomboka soyi lelo o mwana na kufi Brodrick yoko ya poleli na matanga non papa te na tuni non te ya la question aboko la mwana te aboko la mwana kofi aboko la mwana ngale
nangai ba mosa ndoki oh yo bulo ka ndoki ofrena viko bali na yo yo so ki botri ke zaka ba maboko po moninga na zaka boyete si na zalaka boyete yo mona mwasi ote mais nga botri na za ona sa va Rodrigue so juste to conclure awa ya abengi bino awa pour je crois à liboso de ça eu résultat parce que Baudric déjà confirmé yo camarade nae okoma mobali okoma mwasi ya Baudric bon wana makambo wana etali biso te pour la conclusion pour na makambo mwana selon parents ba maman balobi qu'il faut yo za la kuna bon biso to ba chrétien soki ba nga ba ya na mwana epa na biso gloire à Dieu on est dépendre nae biso to na juste ra besoin to cha diapason entre yo na mwasi na yo pour to solution ya mwana pona zala wapi na ebite bangba lo kati na la bangba te ndeti nga Baudric alors mwana tinga tsona yeba ki mwa mwaso asa a te tolo mamuno so mwa so pour na mwana na banda susu ko sa na route ensemble si place o yesinga ngana zala so solution ni possible so impossible no sango te solution ni possible so na sango te soki pa ode n'importe quoi papa yebisa mama ya mwana na yo azwa mwana aya kopesa mwana na libota na bango bakanisa mabe oyebi yango très bien ngala bandi yo ekokuta ngana keti malgré bamakambo ekomi nzambe de mikabingaki azwa mwana mama zwa mwana yele biso mwana soko oya na mwana te mobile nanga ko se faire déplacer te wana mama buzo Baudric toke yo poko papa merci ngo mama ana loko futa te futa ngo Baudric yo poko futa ngo oko futa ngo ah Maman Ketia. Et là, c'est très important. Au design, a besoin de na part na biso na orphelinat bravo Jésus to eba qu'est-ce qu'on doit faire pour na moi. Mais pour na biso ko ke pas ba mamba ko na moni mevotika. Ozana besoin ba mambo ya camarade na yo. Omoni ngono oyoki yo moko et puis mon déjà place mbaza donc mba na quelque part. So on est au foxé le kwana et risque na yo na mona. Okende. Oyoki, nzamba tigamba oya yete. Tu ebi comment on doit faire, tu sona après ça chic, tu ebi ni to sala pona mona et puis biso to la na mona ba prière. Zana kimia. Merci bandeko. To comme na suka notre émission. Nzamba lola pambola bino. Momoni ba camarade balia kana muninga, ba kana pour momba ba ketia ba sala out ensemble. Zoka ketia moko, zoka enviaka. Au moins mambo eleki alelo mona. So soit déjà yibé na mutu ya mwana mutayebi tata mwana pas un musicien tu éviter et là ni baba ça j'ai pas mwana mais lokola vérité comme de dévoiler et là moi au sama te parce que toi na yesu soit contre la ka mili mwa bato mwana na okufate pende ko sketch ya to ko aider nzamalo la pambola biso merci. Allô Masasi ya Masasi boni mama kuna na homme de veilleur misunga naza déjà na misunga homme de veillard omoni tant maman apika église alors naoki bien te tant bazo sengo mbongo yo tindi mbongo bango balie basonge bakati basonge bamemene badispensaire ya mike eza sunde ngwana te mama mena poto na Kinshasa la même chose eloko ezosepelisanga banda mama koma na misunga homme de veillard okotali mama mama azongi lokola bebe bazozwa so ya mama mais lelo somoni mama azongi génite mama azolia 3 fois tongo medi poko ndeko nanga elo musu esepelisi ngai misunga homme de veillard oyebi ke bana courant ezokatana te soki esalika manœuvre pano eyali tan bana lumière 24 heures sur 24 heures et puis connexion internet evanda et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger kaka na mutu na place alali wana afini bouton rouge docteur mbango aza na kati c'est pourquoi homme de veillard misunga eza na kati ya clinique misunga doso futi mbongo nozo regretter te awa lisusu bien yango ezali baminganga bazosala mama contrôle chaque semaine mais azala kuna abela te bazosala examen en tout cas ya Masasi emonani mpenza nga na pemi bana mama akomi na homme de veillard misunga emonani na misu te emonani bambongo nazala finda ya pamba wana c'est fini tout ça bokolia yango lisusu te homme de veillard misunga nga na bango rendez-vous ka na fin du mois na pemi te non tika ya fanda kuna lia tranquille apema ba médecin 24 heures sur 24 heures a continuer kuna nga na lopesa ka mbongo na fin du mois yebisa bango na changer komona ko mili pati misunga babe
biso télévision chaîne oyo ekokani na yo